Nzinga TV bambote mapa bozali eza bongo abino la reine Nzinga mwasi makasi molie vencedora mwasi alonga bitumba. Bon ba fidèle la reine Nzinga TV merci boza makati ya motema la reine Nzinga na koyebisa bino pourquoi na sengi bino merci mais boyebi yango bien chaque émission na senga bino merci mais ya mbalo yo merci nanga na yebi mate so inde na kosenga ngo kalami te bokoyeba ngo. Après, nous avons na TV nangate, ceux qui ont côté vraiment les lots na TV à la reine Nzinga TV et qu'on s'enga vraiment au s'abonner na ma commune wana rouge. Ceux qui s'abonner après au fini cloche de notification wana au banozanga appelé ma mission la reine Nzinga TV partout aux ali, partout aux ali. Ceux qui la reine Nzinga côté au ngonga moko la kawana ngre. Ceux qui ont wana c'est que la reine Nzinga ye peut la reine Nzinga kapamba te ceux qui la reine Nzinga ye c'est que ma di kamba koloba ezali na liboso ya liboso nazo senga ba abonné nanga vraiment merci o na ko senga bino po naza na fête na kenda ki fête ne naza boelelo yo na kutola lipe na tongo te na bani bo mona nga bo vraiment elongi nanga ezaki na uta ki fête lelo kaka fête esili biso ba 5h nga lobi ke non avant na zonga na mboka na nga na zonga na capitale ya Berlin pour naza musika na na province avant na zonga Berlin ezo senga vraiment ke na pesa vraiment na merci vraiment et pas babone nanga bon babone nanga na ke fête na kanisa ke ni na te suki nanga na kitisa yango vraiment bokoye banga te boye ba inga kaka boyesinga la reine Nzinga. Pourquoi ça la soba émission de la reine Nzinga na ici bango ke bola dakaka binyo na YouTube nanga bokomona pourquoi na so sa ba émission te Nicolo botala wana bibo boza ba abonné nanga boyebi babi ben oui to yebi mais toza na posa na yo en tout cas ba merci mingi va ba abonné nanga ndenge bozo pesa nga so courage ya koleka so liboso na bino sa bino penza eloko te. Mais courage bozo pesa bino yango zo senga surtout les galiboso na bino vraiment merci ba abonné nanga partout bozali na ba o bazana betas ni partout na sengi bino vraiment merci belé bon ezara bino te même à la mboka nanga à Berlin batu mingi ba yebisanga la reine mais koto to sola biso déjà sikoyo eloko nini o la reine Nzinga memeli biso eloko la reine Nzinga memeli biso eza likambo ya ba vacances vacances biso moto za ato yebi ke mikolo nde to za ba vacances bandi ba congé bana bazuzu ba congé na ba classe biso kutu ana Berlin to zonga congé na biso ezo si la gaboye kala mingi te to tika na biso ka ba 2 semaines bana ba bandi ba classe donc yango na to profiter biso ba mama egoza malamu to bimisaka bana to kenda pe ba voyage okepe no ozwi ngulu ba bana yo ata zona bango 10 bimisa bana yo memi bango ata na mboka moko même omoni batike za ndeni na ina pesa ba mama conseil eloko mo ba mama nga ba yebaka te na ba papa ba yebaka te ezana bato mosusu ba couple o bazana bana bango mama même yo moko bokola bana be papa bokola bana yo moko eloko eza boye nde toza boye tosombaka batike te ke bana bazwi congé mbala moko osombi tike ya mboka boye ezalaka cher makasi ezana bato mosusu pena préparer pe voyage na ye ke na ko voyage na bana ngai jour boye et comme date yango ya zelika bana bazwa congé tant bana bazwa congé na classe mbala moko osombi tike okeluka tike tant wana batike ezalaka cher makasi au moins tant monsieur au bon c'est quand monsieur 1000 euros ce qu'on connaît que na osomba tike ko pesa tant monsieur ça bana 5 to bana 6 obi que non tike ko pesa na quand monsieur ba 600 euros reste wana na kosama nga monsieur mikemi ke ko luka hotel boye mama bongo o monsieur na zona maboko yango bana bakolia mingi basala ka calcul bongo nzoka ezalaka bongo te ba mama nanga lelo la reine Nzinga eko beta vraiment c'était bien boye bien mama beke la reine ayaka pamba te soki na ye ya liboso na pona ko remercier ba abonné nanga ndenge vraiment na omona ke bazo sanga nga vraiment présence nanga ezo sanga ba rezo manquer bango ya ngana ezo senganga na ya vraiment liboso na bino vraiment ba abonné nanga ba merci yango na yango pe ndenge pe na zaki pe na conseil ya kopesa yango na loba ke non na ko profiter pe pona ba abonné nanga po bango nde bazo sala pour la reine Nzinga zala bino sala pe to zala
oui ba mama ba papa soko moni ke année oyo bi année wana to tano année po année zo ke na na suka année wana soko moni ke ko voyager na bana yo to bokende Afrique bi en Europe to na Amérique, Australie, Asie, partout bokende et loko eza wana ko sa ndenge nini o calculer ba voyage na yo po bana classe yo ba déjà que jour nini bango bazwa congé na bango e bandaka mais biso moko sikoyo soki ozo sala calculer déjà que date o bana bazwa congé na classe yo pe otie ozwi congé date wana tam il y a 2 semaines bien il y a 1 mois à partir wana pose un peu congé 1 mois ezo senga ke e o sala mingi sala ko kotsa pena ba papa maladi te ko bela muto so bela kame bela na ndenge ya bien mais na ndenge ya lokuta te wala siko tango kotsa papier na yo komi ba congé na yo wande okoyeba ko sala calcul après tango koma ba congé na yo o calculer pena na date o bana ba kozonga classe si malango osombi ticket to somba ngo déjà avant pour ko somba ticket avant ezalaka moins cher mais ceux qui ont ticket na retard ezalaka cher makasi quand ça que bana bazui congé lelo yo pozui ke obenga osomba ticket lelo kaka okena la gare wana train bien obenga na téléphone ota na partie à portable na Google o luko somba ticket na yo au moins tam so moni ticket moko et yo mzo na bana 5 6 ezo pe tam so ba 2000 au moins na 2000 wana ko sala passe hôtel sur côté ya hôtel au bengi otai hôtel les opé ça tam so ba na bana 5 6 wana ezo pe so tam so be bana 3 ezo pe tam so ba 1000 euros so on a 1000 euros là so tam so au bongi c'est ka tam so ke 1500 pour na voyage no mobimba to 2000 pour na voyage no mobimba au moins te ke ekokokate pour mbongo nyoso ekokena liboso na ticket après na hôtel sima mbongo pe esili otikali maboko pamba na yango ba mama nga ba papa nga soki omoni ke ko voyager na bana na date oyo calculer omoni pia ke date na ona ozwa congé date ope bango bana ba ozwa congé na classe na bango yo somba déjà ticket avant bana déjà ko kamisa mbongo na yo kangisi so omoni ke ticket kata mususu ba 4 mois 5 mois pour la vacances à bana osombi ticket avant soko sombi ticket na yo avant wana ezalaka malamu o réserver hôtel na yo pe avant mundele aza lokola biso te biso soko réserver à hôtel oboni mutu apesi mbongo ebele ondimi mutu mbongo ebele ya mbongo muke olongoli ye anile eza kitoko te mundele soko biso ke hôtel chambre moko ezata musuno ba 50 be 70 yango kake kozala o réserver sika na yo déjà avant avant après osombi ticket na avant tama yo koma date wana ekotia bino stress te ekomi kaka ke bo wana okangisa kaka ba biloko na bino mike malé obungisa ba valise bana ya yo moko malé mitango ekoma kaka jour yango ya voyage bokei omoni ke voyage ko bokende ekoza ya stress te mais biso sikoyo to sa makambo moko vema ya biso ka bato mwindo ya bato mwindo o baza pe ordre te po bato mwindo pe o ba vivara bango pe na bien o ba yebi pe na bango ndenge ezalaka bango basala pe makambo na bango ndenge ba mindele basalaka yango ba mama na nga ba papa na nga to somba ba ticket avant eza malamu yo pe mto moni ke nazo gai na nga mingi te eza pe normal ke obimi na opete eza normal ko bimeza ka bien po omoni obimi na mboka wana oke na mboka mususu to na province oyo oke mona so makambo ya kuna po biso toza ndenge moko te ba mboka biso tovandi eza ndenge moko te nga navanda na Allemagne tanso na province nanga kuna ba Cologne eza ndenge mususu tanso kote ba Stuttgart eza ndenge mususu ba Munich ba tout eza ndenge mususu oke kuna omona pe makambo na bango osali kota mususu une semaine tango mususu nga kote omona pe mutu na yo efongwami ezalaka bien kotambola kobima ezalaka bien mais yo mto moni pena ke non nazala na mbongo mingi te tamsu bana pe bazala mona mbongo mingi te ota bina vina bino kaka sosi na sosi milelo ezala ngo trop tard te ezala ngo pe mabe te okoki kosala boye
ozuka kata bana na yo mikolo nyonso te me kanisi même na semaine ata 3 fois obimisi bana bokena bino besika eza ibele besika ba histoire wana okitambusa bana olakisi bango esika surtout biso na Berlin esika bakabola Afrique ezali esika bakabola Afrique bakabola bo okei kuna okikotambula omemi bana omemi bango na aquarium boke mona bambisi ndenge bazaka likolo bino na bozo donc ba tourner bino et ça rappelle bien bozo bimisa bana boke ileta ba singlas bozo kende partout eza malamu mingi pona bana même yo o sentir vraiment que mutu oyo ifongwa miteza na ba stress pona bimite bana nde eza malamu pona bango po lobi tan ba kozonga na ba classe ba kotuna bango na bataka baona mulongoti baotuna yo kendaki wapi ngala kendaki Turkai Turkai bashud ezalaki boye ezalaki boye yo kendaki wapi ngala kendaki Afrique nakutena bapara bakoko nanga Afrique kitoko yo kenewe ngala kendaki États-Unis yo wapi ngala kendaki France nakendaki Belgique nakendaki Suisse nakendaki donc mboka bele Portugal, partout. Au moins, que moi, na oya bimite, asali pe logo mokote, akozana souci. Mais moi, na oya bike, abima ki na yete, ba tambusa ki partout, ba lié, ba senglas, ba mime be sika moko boye, moi na senge ba tala, ba kote na ba bis, oya ba touriste, ba mati likolo wana zotala partout, yango li solo, bana ba komema na ba classe. Moi, na peso ka kei batuni ozalaki wapi na mataki na bisi moko ba étage na mona partout tozalaki batebele ba utaki partout ba étage de bisi wana e mataka ba touriste biso moto yebi ba touriste yango na bandeko nanga to bimisaka bana biso po ekosala bango ba bien makasi kovanda kaka eza malamu te. Après, na kopesa sous conseil moko. Nebi ko conseil on a kopesa la lobango chaque fois. Nga lobaga oyo ko sali kanda italien. Oyo ko sala kanda italien. Chaque émission na ba pesa ka conseil oyo. Bande ko nanga to bimaka. To bimaka eza bien pona ba santé na biso, même pour mboka oyo zali mikolo no sokaka ata vacances te to longa vacances na mito na biso. Mikolo normal otokendaka misala ou bana bakenda ba classe ndeko nanga to bimaka ataka ko sala ngo 3 fois na semaine ekoza malamu bimi oke côté ya banzete otomona ke sa traitement mobimba banzete eza traitement ezosi sa tension ezosi sa malade belé 4 na nzoto na biso omono zomela ba kiss mais tension mata kaka ozomela ba kiss stomach mata ezala kaka passe donc ezala kaka ozomela ba kiss lokolo tango nyonso passe ozomela ba kiss libumu esila te passe ozomela kiss mitu ebeta kaka siko docteur akoloba nini bimaka ozwaka mopepe yoso tango yoka bongo bimaka ozwaka mopepe omona kitika na se okeka magasin ozongi ona bimaki non eza kitoko te mopepe oya ba parc et ça la bien et si ka banzete za ke belé et si ka to mona ba mindele ba kimaka ba mbango mais si ka wana eza très important pona ba santé na biso ba mama ba papa boyoka oyo la rentinga zolo ba soki bozoyoka ngo eko sunga bino makasi nga la rentinga sunganga ngai pe na kala na mo ba problème miki banongo tungisa ngazo mona kaka santé na yo lelo bien te ozo bela te mais au senti kaka bien te au senti ka nzoto nanga loko eloko moko vraiment eza pena malamu te mais banda la reine tinga koma okende côté wana pour moi nanga ya mwasi aza ayekola ninyo ki médecine ayekola musala wana ya médecine ye mutu vraiment ayebisanga la reine ayebisanga mama salaka boy na ndimela ka ite ne bandeza ka pasi pa kokanga mais tango na ayiko kokanga na koma bila kina ke côté tango na roya na la lipongia ba bébé na ke côté tango na roya na santiki et donc bena otungisanga izo salanga isute na yeko mona ke mwana zai na raison yango na oyo nga na yekoli yango pe na kopesa bino et pa ba fidèle nanga bino pe bo saila ngo e ko sala bino pe bien bo koma lokola mulie vencedora et lokwa le bana osala ye e ningisaka isute yo moko yebi eloko ni etungisaka yo soko za na tension yo moko yeba ke tension nanga esila soko za na le stomac
omona stome sila omona ke o mutu e bana betanga pamba mutu e betaka sute omona ke ona na problème mo boye kaka yo mo koyeba eloko nini oyo omona ke ezotumisa yo na nzoto na yo ba papa ba mama na betaka sete na likambo bobimaka ante sika tomonaka ba mai wana ozomona kaka ba mai telema banda kotala noka na se wana mai wana solo nango soki eyambi yo eza deja kisi mobimba mai wana kaka solo mai wana eza kisi mobimba après kotambola makolo ngulu ozwi pena na balabala na biso ozwi sapatu na yo osimi na loboko ozotambola na makolo ngulu eza pe santé ezalaka santé mobimba biso ekomake o te so na tambola makolo ngulu baomonake na bandi liboma baomonake o na bandi liboma boyeboye non baomona te ke bandi liboma mundele oyo ayebi oyo atanga aoyebake mwana mwasi oyo azotambola boye eza santé mpo ezomata likolo ntango bapio wana babiloko ozoniata wana eza vraiment santé na afrique bino bomoneke tobanda kotambola makolo ngulu na kala ntango ozalaka bana mike tobanda kotambola makolo ngulu bete tobanda kobela te na baniveau ya mboka batobanda kokota mayanzi po wana ezalaka mboka banzete ozoniata omona okeniata liyanzi ozwi liyanzi me baniveau oyo ya bakapitale wana otambolaka na yo obelaka na yo te tobanda kobelaka biso te biso maladi na biso ezalaki kaka ke boka ezwa vaccin ota mosusu fièvre bopesa tonga ezalaka bongo me oyo pema maladi ezalaka nango te kuna kutu mpa touta ezalaka mboka moko ya pasi mboka moko vraimen ke oyo tozomona mpenza ke lelo ka soko otamboli oyo kozwa maladi me tobela te tozalaka na biso bien nde mpe tokola boye me na poto soko omoni ke soni po ekosala mpe soni eti nga mpe na oyoka nanga soni kozwa lisapatu na nga na simi na loboko nazotambola nga na koyoka soni me soko omoni ke eza soni ndenge ezalaka oketambola na baparke wana okolongwa na yo mpe otamboli no mwa moke mpo kuna bato bazalaka wana bato basalaka basport basportif na bato bazwaka bamipepe na bango mpona bayoka basolo banzete wana bango bayokaka basolo bamai bango balingi basante na bango ekoma bien bango nde bato bakendaka esika wana omona bango kuna bawana bayebi na bango ke oyo atambola makolo ngulu ezalaka mpona kobongisa sante na ye mutu mundu akakanisaka ke mpo okóma na sante ya bien fo ozalaka mokie okondi libumu ekoti makolo edimine wana bamoni ke wi okómi na sante mutu mundu akanisaka bongo bato mwene mosusu mpe oyo baza na afrika bakanisaka mutu soki aye monene yo mpenza ya mikolo nzoto bazoto ya stress mpe ezali bazoto mpe ya kimia ezali boyeba yango sante ezalaka na kati okozala no monene me so oza na sante ya bien okozala bien kobanola na bato bapongi ya babebe okozala mpe moke mwata mosusu olalaka bien te donc wana elingi kolakisa oza na sante ya bien te sante ya bien ezali na kati ya nzoto ntango badote bazobenda makila bazomona bien bazobenda makila yo moko mpoza osesanti ke wi résultat oyo makila bapesi nga naza mpena na sante ya malamu yango wana tobengaka sante bato mike minene elingi koloba te oza na sante bandeko na nga bokeba poza na bato mingi balobaka ke ndenge ozabona mokili oyo malade eza te malade laka ntinga malade ezala nango te na mokili oyo malade eza te malade nini bozoba eza te malade oyo kaka ebomaka bato kaka oyaka kaka travers ya basi na mibali wana oyo malade yango kuta ekóma nango bien okobela yango ozwi bakisi na yo ovive no mpe ba 40 ans non ndeko na nga kobopesa confiance na mutu nyonso te mutu mosusu omona mpena aza monene aye mpena sembesembele tara nzinga omona ke oyo kutu boye aza na ye malamu meta mosusu aza malade mutu mosusu omona mpe ke aza ne moki ya konda ozomona ke oyo aza moki ya konda oyo moto malade nzoka aza na ye mpe na sante ya bien bandeko na ngai bokeba me likambo na kobetela yango sete mpona ozomona vraimen makambo ekomokoma mabe tozoyoka ebele surtout mpo bandeko na biso mibali ke non mwasi soko azomona boye aza na ye maladi te oyo azomona pelaki azongela boye aza na maladi te bandeko mibali bino nde vraimen bozomema mpena bamaladi na bamboka oyo bozomemela maladi mpena mpa basi na bino wana ngai alaka nzinga na kobetela yango sete mpona lelo vraimen naye kaka mpona kopesa mwa conseil concernant vacances tobimaka esala biso bien mama so oza mbongo afriki te tokoba mbongo kutu ya afriki te mpo ya afriki emonana kaka ya afriki tobongisa yango avant mais pourquoi en Europe tokobongisa yango te mwa batour ok France ok Belgique ok wapi ozongi na Allemagne ok na Suisse ok na Italie ok na Espagne ok partout
ozobeta bato wana esalaka biso babien yo moto obandika émission la reine nzinga ta na katikati ntango so okutike moninga na ozotala yango banda na katikati bandela émission la reine nzinga oyoka conseil eza na kati bon mpona lelo molie vencedor asuki bongo tokutani so na deuxième numéro oyo nabombeli bino conseil na bientôt bazoloba kaka minene basa minene mibala minene baza bien non nabeta site mpo ya likambo yango eza yango te eza teke kozala monene elingi koloba toza na sante ya bien eza bongo te nakoyela bino susu na deuxième numéro mpona lelo nasuki boye nazopesa mbote pena epai ya vie na nga alpha miezi vie na nga bambote epai ozali nakopesa susu epai ya Yolande Mobele 4 fois mama bambote nazopesa susu sere na nga Efragi Sunda oyo azotongela biso babilamba kitoko boye oyo abimisi biso kitoko na bafeti po yoka elengi ya feti kende na damba na yo ya baafricain wana okoyoka elengi ya feti basoire totiki yango mpona mindele pour le moment tokomi na bamaputa mpona kolakisa mpenza ke biso toza mpenza baafricain yo mto oza na tai lokola la reine nzinga lata liputa obima kitoko yo mpe mto oza moke sala mpenza liputa na yo ya tai mpena omonisa bema boye omona bema ke tokos po toza baafricain tozolakisa culture yo moto oyebi culture na biso te omoni moto alati liputa na feti alati liputa na feti alati liputa na feti oza ya kobunga nzela makambo mikolo oyo bamaputa bamabaya yango eza na top libaya robe ya liputa nde makambo ya mikolo na bafeti bolata yango ekosala biso ya bien mpona kotombola culture na biso ekozala malamu bon mpo na lelo nasuki boye nzambe azala na bino tomonani na deuxième numéro merci.